Allô? Allô? Allô, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maman, nanga, nae na zamba vika moi. Nae kotubela na zamba vika moi, makambo ekomelanga mama. Oui. Mama ngai na banaye kokanga suki nazalaki kwa fez munene na matonge. Le na okanga basuki nazo planter en tout cas mama nazalaki na bakilia na ngebele. Koza nazalaki na bakilia wana naye okutana na wa moko ye asepe nanga lobi yo naza na posa na travail na yo. Mama warandini. Bawara bandingare. Ah, Sénégalais. Oui. Ah, Sénégalais. Akinga lobi na posa na bando travailler na yo na ko travailler sekinga wana loba mama na ko travailler wa sekinga wana aye ko futela nga biye awa na ye awa na Paris koya na yake wa mama wa ko zulanga afutelinga salon awa na Château Rouge. Donc, asalinga salon nene nazokanga basuki condition pesenga mama apesekinga libende moko na chana liboko libende eza lokola bracelet esinga lobi batu nyonso obanda koplante soko omoni kaka bracelet oyo eningani eseke ye nde oyelanga suki na ye mama na travaillaki na wana pendant 8 ans. Donc ndenge nazoplante batu soki na plante bracelet wana eningani seke suki na ye nde nakomema pawa soki nakena suki wana kuna mama wana kopesanga mbongo ebele ya osakana te mama na travaille leo kokoma na mama moko boye mwana mwasi moko ayaki wana na salon na biso lera ye mwana mwasi wana na plante bracelet eningai nazwi suki na ye na memi pawa ameleki keleke mikolo mwana mwasi wana bandi malade si moi ça n'a qu'un qui n'a lui fait comme on peut-être ils ont ma famille qui est au bon gisa comment moi ça n'a comme moi ça n'a qui kufa maman moi na tena vite si que wa oyo biloko tozo sala na eza mabe loko la paix ayesenga ngande bano sa msala na miso mama na 45 ans to bandine msala barakala ayesenga pe abiki na zana posa to bota na biso te tova na biso kabwe tosa musala na biso de kokoma na yeko kene pa mama na kini kokene na kipuna na sona mama na bi mama omoni wa wana azarane mobile na ngate aza mutu tosala kana musala o tosala kana ye ezala kena memela kaeba suki ya batu sona memeli afutinga mbongo koya na yeki na kene kini wana nde wana pese mbongo na yo somba lupango munene na 20 mama na ngai ele komona makaba wa ani zo kitoko te na yo kanda na jina tiki misala na boinga be na osala su misala na ete na travailler na ete wa ana za bondinga na façon so mama na boyaki na kimi mama na mama ona zo so mama via bana basi o ngana salum sala ya ko planter ni mama vina ba webeba ba misu skut kote ba kenda ba kufa mama na ngai yango na yaki na nzamba dikama mama na détruit via batebele biloko nyonso wana pesinga mama elimanga kabwe mapango kote na tombaki bapesinga mikanda mama eyokoma na mama moboyo lupango wana ezaki ya bato bakotolinga lupango mama na yebisonga mwana nde naza na parent natikali par terre mama nanga kuna atikali na eloko te ye moko warango ava kufa esinga lobike nazalaki na posaka to travailler na yo nakokisa mission na nga warango pa kufa mama nde na nga natikali na eloko te mama na ngai maa grâce na nga natikali mwana te libala te mama nazotelengana na Paris nakoma ta bato mawa bafutela nga tatiki mama nazonga na Kongo mama yanga nazosouffrir mama grâce naomona pasi yango naye na nzamba bisa mwa nindisa ngai na mabe oyo nasalaki mama oyo nateki wa vi ya baninga mama na ngai nzambe alimbisi yo mama merci nzambe alimbisi yo mama nzambe aza nzambe ya mawa bana na nzambe bokoyoka makambo oyo mama okolela na kati ya ndako maladi pasi kufa cheserese okosala suki na salon de coiffure ofuti mpe mbongo na salon de coiffure bandeko bakolingwane salon de coiffure esombi yo bana na nzambe nazosenga na bana na ngai nyonso tu
Zoma ibana na Nzambe zwa mai. Oya nga mama na bino nga mai yango. Zoma ibande ko ba bolingo miracle ya salami na kati ya Kinshasa. Oya mama na bino na